nganga ya liboso ezaye avant Léopard Betama tu vois que ndakoluka yende nganga parce qu'il a le pouvoir ancestral reconnu par la constitution. Échec yandeko Bumba na ville à Kinshasa ezali échec ya IDPS. Le spectateur habitué à Masolo ya Congo mbote na bino pona édition ya Sika to bandi yango lelo le 3 juillet 2025 bozali ebele ya kolanda biso ami téléspectateurs ezabongo Masolo na peuple zali bongo émission moko conception ya Sika au to lancer les bino en direct depuis Kinshasa capitale école Congo démocratique numéro ezali affiché na bas ya écran na bino ozana poto ozana province ozana diaspora ozapena Kinshasa wa bozuka bolana biso sujet zali kaka moko ami téléspectateurs to banda ko pona ba sujet ebelete autour ya Masolo na peuple c'est une émission oyo toye pona ko tombola ba valeur oyo toye ko tombola mongongo parce que boza ko ka bato nyonso ko leka na ba plateau ya télévision ko lobela likambo etali les peuples d'abord ko lobela likambo etali peuple ndazali souverain peuple ndazali mokonzi cette fois-ci tolingi à travers Masolo ya peuple mongongo ya peuple congolais et yokana bande ko nyonso ya diaspora bokoto bozala vraiment ebelé je pense que ba te belé boza kolanda biso en sénat moment bolobela likambo wana mingi bolobela ndeko Moïse Mbui pourquoi seulement ba politique ne bazala kana moment ya koloba pourquoi seulement ba politique ndo pesa bango maloba biso population tozana makambo koloba pe ebelé en direct ya Mikili ya Poto en direct ya ba province na biso alors beau s'abonner massivement ceux qui allient première occasion na bino ya kolanda biso en direct ya Masolo abonnez-vous massivement vous likez vous partagez direct ya lelo nous sommes en direct depuis Kinshasa capitale école Congo démocratique sujet nabiso ezali vraiment sujet moko très capital parce que ezali moko ya basije ko lobisa monde entier ezali moko ya basije mokili mobimba ezali kozela mi téléspectateur na kolinga koyoka intervention na bino na kolinga koyoka appel na bino ekota na nzela ya Singapour que bo pesa biso makanisi na bino peuple congolais si vous nous appelez bo se présenter kaka o biso kombo na yo nani o fandi wapi o bengi biso na pays nini topé na commune ni bana ya Congo une fois de plus on appelle si mbote mingi na bana l'union sur Masolo Congo télévision depuis Bruxelles depuis les États-Unis d'Amérique depuis Toronto depuis Kinshasa capitale ya école Congo démocratique na ko yebisa na bino été lelo ezali sujet moko maike sujet ya kafu o na kocha 3 candidats 3 personnes oyo moko na moko akobenga biso awa esengeli na yo justement oyebisa na biso choix na yo oyebisa na biso et puis pourquoi choix na yo na moto nyonso azali na 3 minutes kaka ya parole et kozala bongo émission moko de chaque jour émission moko ya 1 heure du temps kaka oyo tokozala bongo liboso ya ba compatriotes congolais ebele pour que topé ça son de cloche pour que topé ça Masolo ya Congo mongongo pe na population congolaise parce que boyebi tozwaka tant mingi na bayi politique kaka bayi politique ne ba matakawa ba pesa biso makanisi na bango mais aujourd'hui je pense que ezali bongo occasion libako monene Masolo ya Congo apesi na ba téléspectateurs na e apesi na ba abonné na e bo liker bo partager lelo nazolobelani nazolobela sujet ya 3 candidats Regia Sunga biso déjà bo mona ba candidat wana tozali bongo na candidat ya mwasi moko tozali na bana mibali babale bango wana boza komona en image ezali bongo ndeko Martin Fayulu Madidi ou azali bongo moko ya ba opposant phare ou ya ko présenter bino lisusuté Régie pesa yopé sujet na biso bima déjà ba tu vas comprendre nino tozali kolobela mi téléspectateurs merci beaucoup à la réalisation je crois que bazali misatu wana Masolo ya Congo lobi lelo ezali façon na ye ya koyeba na ko zwa opinion ya international que national na ba candidat misatu on a présenté bino il y a l'ancien premier ministre Adolphe Muzitu on a kata casting na ito na kata casting na biso tozongisi il y a notre maman Judith Toulou Katsumino la premier ministre en exercice et en finish nous avons Kolutunanga Martin Fayulu Madidi na ba candidat basatu wana nazo fungola téléphone nanga tout à l'heure bo recharger ba crédit na bino ebele nazo fungola téléphone awa pona koyoka ba compatriotes congolais bato bazolanda biso un peu de partout ko pesa biso choix na yo parce que incessamment boyebite gouvernement d'union nationale ezana nzela nanyo esengela zo ebonga ya primature pourquoi pe esengela zo ebonga wana est-ce que na bato misatu toche mokolo mwalelo bozali na moto oyo ako incarner unité nationale moto akozala na aura moto azali na ba critères ya kokamba école na biso ya kokamba gouvernement na biso na initiative au chef de l'état azwa ki Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo donc
rechargez déjà ma connexion na bino, bobenga biso, nous sommes en direct. Ndenge na lobi pour na bande kolingi participer na masolo ya Congo, principe ezali simple, il suffit na yo kaka ocha connexion na yo, oche mega na yo et bo liker, bo partager vidéo et kende mosika pambate bat bakolanda biso de partout dans le monde, tozali bongo en direct depuis Kinshasa, et za conception ya sika ningi na lobiango na masolo ya Congo bomona yango na noté to bandi conception ya sika oyo pona ko pesa ba compatriotes congolais de partout bisika obozali opportunité ya kolanda biso, ya ko benga biso, ya ko pesa biso makanisi na bino bipai wapi bino banso oyo bozami pona ko contribuer na kati ya édition na biso ya moko malolo ami téléspectateurs ndenge na ebisaki na bino ete toza ko banda na koyoka ba compatriotes congolais téléphone na biso esi efungwami pona koyoka ba compatriotes congolais nyonso bisika biso bozali ndeko Moïse Mbuya sali sondage na ene équipe na ebo biba ya production to rédactionnelle pona koyoka ba son de cloche ya ba compatriotes congolais entre monsieur Martin Fayulu Madidi, entre Maman Nabiso Judith Tuluka Tsuminwa, entre Ndeko Nabiso Adolphe Muzito, Nani Azali Moto Oyo, to compatriote congolais Oyo, et Sengela Zoa bénédiction, et Sengela Zoa Bongo confiance, il y a population congolaise, et Sengela Zoa Bongo patron, il y a gouvernement d'union nationale, téléphone Nabiso, et si il faut un peuple congolais, Naibsi Nabino était beau, à la vraiment ébélé, scotché, et Zali Bongo émission, il y a pas diaspora. On a déjà Bandeko Bazo, Kota Nanzela, et Singami, les spectateurs. On va prendre le tout premier compatriote congolais, Ndeko Mbotenayo. Bonsoir. Bonsoir, Ndeko Moïse. Ezali Maître Peter Kalala, ennemi de la corruption, dans la commune précisément à Lemba. Très bien. Maître Peter Kalala, Mboka Mabaza Rolandayo, Sika Ozali en direct à Yamasolo Congo Télévision. Que votre point de vue, to choix nayo na sujet nabiso, to bimisi ba candidat misatu ezali bongo Ndeko Martin Fayulu, Ndeko Adolphe Muzitu, Maman Judith Tuluka Tsuminwa. Nani oyo za komona kaza ko mérité et bonga ya primature pour na gouvernement d'union nationale. Maman Judith, d'abord c'est un incompétente. Alors ce qu'on mérité que tous les autres soutiennent. Maman Judith, en tout cas, il ne faut même pas compter sur lui. Donc sur elle. Donc elle est vraiment incompétente. En réalité, tout ça, ça n'a jamais été. Tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui là, cette dame a prouvé son incompétence. Il ne faut même pas. Donc, quand on a qualité, il y a la première ministre. Je ne sais même pas par quel moyen qu'on m'a dit ministre. Bon, là on comprend parce que là on comprend. Mais par rapport, il y a Ndeko Martin Fayulu. En tout cas, je crois que ce n'est pas le moment. Vu de l'oconion soto monaye, Faden House, Babylone soto yoka yoka na monaye. En tout cas, ça ne tient pas debout. Ndeko Mozito, au moins, tu connais qu'on fait ça crédit par rapport à la gestion de Premier ministre. Voilà un peu avis Nangai. Merci mingi na mwana Congo, Maître Peter Kalala wa bengibiso depuis commune ya Lemba. Yo pesa ko la Maître Peter Kalala mito les spectateurs na lobia ngo bien principe ya masolo ya Congo télévision ezali au bengibiso on s'est présenté justement au ebisibiso soko bengibiso na commune nini et puis contribution na yo ezali nini par rapport ya émission na biso ya lelo sujet na biso ya lelo o tozali kolobela likambo matali bongo le choix to proposition au biso peuple tokugina kosenga na tata mokonzo ekolo les pourquoi to sengi na ba compatriotes congolais babenga parce que boyebe te combien de mortels les akolobela bongo kombo mingi ya Ndeko Martin Fayulu, kombo mingi ya Ndeko Adolphe Muzito et puis ya Maman Nabiso Judith Tuluka Tsuminwa. Amis téléspectateurs na ipsaki na bino ete na fungoli déjà téléphone pour na bato nyonso boza koluka ko benga biso ko pesa makanisi na bino na likambo etali accompagnement likambo etali soutien ya République démocratique du Congo. Téléphone ya masolo ya Congo efungwami benga biso yebisa biso bengi biso wapi kombo na yonani et puis ozali na commune nini ezala bandeko ya diaspora na lobiete masolo ya Congo ezali télévision na bino nous sommes en direct toloka ba compatriotes congolais mususu parce que lelo toyeli likambo koyoka peuple congolais na masolo ya peuple. Ndeko allo bonsoir. Ndeko allo bonsoir. Allô. Allô Ndeko, bonsoir. Oui Ndeko, Bazon Rolanda yo au monde entier, vous allez en direct, il y a Masola Congo Télévision, tous à Kolobela Likambo Itali, poste oyo ya prochain Premier ministre, toponi ba candidat basatu,
Ndeko Martin Fayulu, Ndeko Adolphe Mozito, Mama Judith Tulu Katsuminwa. Choix na yo na ba candidat basatu ezali nani pour na émission na biso ya lelo. Nous sommes en direct. Merci beaucoup Ndeko Moïse. Ngai choix nanga pour na bango misato na komona ki ya wiko jouer poste wana. Eza mwana mboka Adolphe Mozito. Parce qu'il y a quand même une expérience où il y nango et tout le monde qui quand même stabilité zaraki parce que tout le monde a expérience nous avons un Congolais à prouver de quoi il est capable pour ne pas mususuana et pas couper sa responsabilité mususu j'espère va servir beaucoup. Merci beaucoup na mwana Congo. Rappelez biso bengi biso depuis pays nini depuis commune nini? On a bengi bino à partir ya Gombe. Très bien. Très bien. Commune à Gombe na ville province de Kinshasa mes téléspectateurs toza kokoba na likambo etali point de vue à population masolo na peuple ezali concept ya sika oyo esengeli na bino bonso bomesana nango peuple congolais bomesana nango pamba te ezali émission oyo esika pona kopesa na peuple congolais maloba ekozala bongo ba sujet maike oyo tokokabola awa ekozala bongo opesimbwa bwa boyi pamba te awa tozoko solola nde bosolo awa tozoko solola nde sembo awa tozoko solola nde la République awa ezali masolo ya bana ya Congo masolo ya Congo Télévision. C'est votre première chaîne numérique et professionnelle qui accompagne les institutions en République démocratique du Congo. Na koko banenge na lobaki ete téléphone na biso ami téléspectateurs ici efungwami pour na ba compatriotes congolais nyoso ba koluka kokota na nzela esinga kopesa biso makanisi na bango na maimatali sujet na biso ya lelo o tozali kolobela primature na biso to choix ya primature na gouvernement d'union nationale to kozwa bandeko mususu baza ko benga biso toujours na nzela ya singa de kozali en direct tozali en direct ya Masolo Congo Télévision. Mbote na yo mwana Congo ndeko mbote na yo ozali en direct ya Masolo Congo mbote na yo mbote mopazi sango mbuyi le DG ya Masolo TV. Vous allez en direct à Masolo Congo Télévision. Sujet n'absolu toujours le bela. Nani azali ko mérité bonga ya primature entre Ndeko Martin Fayulu, Ndeko Adolphe Mozito, Maman Judith Tulu Katsuminwa. Vous allez couper sa choix et pas nana ko la chef du gouvernement de l'Union nationale. Bongo salate que Fayulu na Maman Judith bazali pa na ndako moko. Bango yo bazali ba ndeko ya IDPS. Très bien. C'est que Fayulu comme premier ministre a remplacé Judith Tomino a un problème B. Judith a dit à la paix, il a le IDPS. Très bien. Mais biso tolinga qui est Ndeko Patrick Kolobi angwana choix n'est pas moto moko parce que les ali émission tous sont de cloche à population. Ata ko bazali bana yanda ko moko. Ngana koki ko sala choix te parce que ngana zali tata mo konzite. Tata mo konzina pouvoir discrétionnel na yenda yebi mutundi yo sengeli azala esika wana par rapport à la politique actuelle. Très bien, moi, na Congo, Patrick Kazadi, Totonio, Motono, Mingi, amis téléspectateurs. Tozaï na Kokoba, Toepsina Binoïte, nous sommes en direct. Il y a Masolo ya Congo Télévision, émission, il y a Peuple Congolais, Malobana Peuple, Zali Concept, Yassika, Obo, Messananango, Bozota, Labiso, de partout dans le monde. Nous sommes en direct pour la Kozwa. Son des cloches, Nankambo Itali, Primatiro Ekoya, Nanazali Moko, Aba compatriote, Ako mérité, et Bongao, Tozo Andeko Msusua, Bengi Biso, Nanzela, Yasinga, Mbotendeko, bonsoir. Bonsoir, mon Pandi Sango. Bonsoir, Malamboka. Vous allez en direct à Masolo Congo Télévision. Oui. Au Bengi Biso, la commune Nini, Kombonani. Malamboka, Ig Tamfumu, cadre à SID. Très bien. Donc, Malamboka, à minute, ça vraiment, SID. Ils sont dans le dialogue. Dialogue où il y a une scène parce que il y a cohésion nationale, le président Martin Fayulu, il y a une cohésion nationale. Très bien. Nous sommes tous ensemble autour d'une table et maintenant, peuple juger, même pour l'ordre de l'ISID, ils sont dans l'hôtel là, nous, ils sont il fallait que nous respecter, ils sont trois à le président Eli avec une temps de la patrie congolais à l'intérieur combattre là et tenir mot canaé. Très bien. Donc,
Congolais. Autobatela, intégrité territoriale. Alors, biso le bela siko ndeko ezali proposition to sali to le bela. Oui. Na lobi sujet na biso si toujours na kati ya sujet. Sujet na biso zo lobela ba candidat misatu bazali ndeko Martin Fayulu ndeko Adolphe Muzito mama na biso Judith Tuluka Tsuminwa soki ezali ko dépendre pas ina yo senga na tata mokonzi ekolo nani sengela za la chef ya gouvernement d'union nationale motuna na biso yango non na wito répondre yo pona biso ici de nano ezana no na ordre du jour te biso tona omola bi aussi tola ipa que no dialogue et salema oyo le Congolais to vendre tout table la résolution oyo ko bimala kati yango wala orienté mais jusque là pona biso ici de nano ezana no l'ordre du jour te ko lo que no le président éli asa premier ministre non donc na biso. Merci beaucoup na mwana ya Congo Ig Tanfumu walobi abengi biso azali bongo cadre pe ya SUD peut-être à comprendre madame mingi te ezali bongo émission na biso ya moko malona lobi bongo ete tozali en direct depuis Kinshasa capitale ya ekolo Congo démocratique masolo ya Congo lelo epesi mbela na compatriote congolais nyonso ayebana ko pesa biso point de vue na ye entre ba candidat misato oyo toza ko présenter wana bomoni ezali na ndeko Martin Fayulu bomoni ezali na mama na biso Judith Tuluka Tsuminwa bomoni pe ezali na ndeko na biso Adolphe Muzito nani oyo esengeli to pesa ebonga lokola chef du gouvernement vous partagez émission lelo mingi bobenga biso mingi saturation ezabwa makasi sozo kotate esengeli ko insister à mes téléspectateurs ko insister pour que to bakozwa en direct ya masolo ya Congo maloba na peuple ezali émission à peuple congolais parmi les trois nani wazali ko mériter ebonga wana solo ya primature liker partager numéro za affiché na se ya télévision na bino wana il suffit kaka ya ko benga biso soko za connecter ndeko Moïse Mbui akoyamba yo je pense que tous akokoba amis téléspectateurs tous akokoba moke ezali conception ya sika ninge na uti koloba yangwa habituez-vous na conception wana pona bato ebele baza ko tambusa déjà ba kombo na bango ke sengeli bongonde na ndeko Martin Fayulu Madidi ndai bana kozwa ebonga oyo ya ko diriger primature mais pona basusu pe balobi te ngonga ebele mina noté pona kolobela masolo mana mais biso tozali bongo na sondage na biso tozali kolobela lelo en direct depuis Kinshasa vous nous appelez depuis la France Belgique États-Unis d'Amérique émission na biso ya lelo eza kolobela likambo etali le prochain chef du gouvernement oya kokumbela primature na biso ya gouvernement d'union nationale tomoni bandeko basusu ba okota na nzela singa toyoka bango alondeko mbote na yo bengi biso depuis mboka nini et puis la commune. Bonjour, journaliste Moïse Mbui, journaliste à peuple, ministre, journaliste d'État. Merci beaucoup, Mwana Congo. Donc, on a lelo, on bengi biso là-bas, wapi kombo nani? Na bengi na kitambo, tolandaka émission na kitoko, tolingaka musala oyo salaka pona mboka. Ozali journaliste d'État, tolingaka makambo oyo osalaka pona mboka parce que olobaka kaka busolo. Très bien. Et pas na olukuta ezalaka te. Yango wana tosepelaka na mutalo osalaka. Merci mingi mwana Congo. Lelo tozolobela likambo etali moto ya kokamba primature ya sika to bengi ya gouvernement d'union nationale tozali na ba candidat misatu toche liboso na bino peuple ndeko Martin Fayulu ndeko Adolphe Muzito mama Judith Tuluka Tsuminwa nani azali candidat favori na yo pour ete akamba gouvernement d'union nationale? Pona biso ba peuple congolais tosengi ya seke ba pesele biso Martin Fayulu primature parce que Martin Fayulu azali mutu moko atikala jamais contraire mboka oyo te. Azali toujours na tima ya peuple congolais. Tala makambo asali ya kitoko ramoni ke banguna bali ko bungisa chef de l'état atandi loboko pa ndeko na ye congolais pona ko kende ko défendre cause moko oyo ezali juste pour la République démocratique du Congo. Yango na biso to banzine te ko pesa ye primature et kozala lisusu façon ya ko tombola mboka na biso makasi mais beaucoup plus pour ko bundisa munguna nyonso parce que
Allez. La connexion nous fait des fois, amis téléspectateurs. Bon, ça continue, hein. On appelle les avocats et belé. Bobenga biso na normalité bana ya Congo. Bobenga biso na nzela ya WhatsApp. Toko zalawana. Justement, pour na koyamba appel na yo, pour na kopesa biso point de vue na yo. Tozo koba moke na sina lobi angwa, na lobi ete, masolo ya Congo ezali télévision na bino. Masolo ya Congo ezali télévision ya peuple. Ou ezali concept ya sika maloba na peuple congolais. Pesa biso makanisi na yo, pesa biso sujet na yo. Chaque jour, habituez-vous. Chaque jour dans l'obis sauf le dimanche. Masolo ya Congo Kozala Bongo, Liboso Nabino pour décortiquer, l'actualité d'une manière générale, la population nyoso de partout au Baza Kolanda Biso. Sujet à l'Elo Zalinini, sujet à l'Elo Toko, son des cloches dans les Cambotali, le prochain patron au Kambabongo, gouvernement d'union nationale pour le peuple, boza kota la biso, boza komona nani o yesengeli bongo akamba gouvernement na biso d'union nationale, te présenter bino ba candidat basatu, te lobi témoin na Congo Martin Fayulu Madidi, te lobi mwana ya Congo Judith Tuluka Tsuminwa, te lobi témoin na ya Congo Adolphe Mozito, bato basatu wana nani azali bongo moko ya ba compatriotes congolais selon biso peuple, balobi peuple azalaka souverain. Émission te lancer en presque makelele na bino, bosenga na bino esengele koma na matoi ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bien que yenda azali na décision finale, mais azali moko ya bato oyo ayokaka peuple et puis stylo na ye ezalaka toujours à l'écoute ya population na biso congolaise. Amis téléspectateurs, tozana kokoba na koyoka son de cloche ya ba compatriotes congolais de partout dans le monde, boza kolanda biso, boza komela biso, bozali ebele. En ce moment, il y a Kolanda Masolo Congo Télévision, Boteli Soussou, Nabino Bonso, Tokolo Kapé, Ndekomoko, Akobenga Biso depuis la France, Toka Makanisinae, pour Namae Matali, contribution et à sujet Nabiso, ya Mokolo Malelo. Mwana Congo décoré de Mbotenayo. Allô? Allô, Mwana Congo, vous allez en direct à Masolo Congo Télévision, Mbotenayo. Mbote. Alors, to bandiete, to zako lobela sujet moko lolo ya motu ya mingi, o izako lobela likambo Italie, le prochain patron, il y a primature dans le gouvernement d'union nationale. Nous avons 3 candidats où nous avons proposé une bino population, surtout la diaspora. Nous avons M. Martin Fayulu, nous avons Adolphe Mozito, nous avons Maman Judith Tuluka Tsuminwa. Selon vous, qui mérite diriger la primature et pourquoi? Nous sommes en direct. Bon, vraiment, ça c'est une très bonne question. Bon, pour l'instant, avec l'expérience et la politique que vivre. Très bien. Bon, ce qui va coûter là, Martin Fayulu, parce que c'est lui qui a fait les premiers pas vers le président. Oui. Son Excellence, monsieur Félix Tshisekedi. Voilà. Donc, pour la biso, pour la personnellement, la Monique, ça sera qui premier pas. Et puis, avec tout ce qui s'est passé, Bazali Batou, Bazala qui n'a politique lignée Moko depuis l'époque qui a fait papa Etienne Tshisekedi, champ ouvert. Très bien. Ebele Bazako Lobela été expérience pour Naïe Zalité, Mandeko Adolphe Mozito aussi a dirigé quand même, Azaïna Babilan largement positif, à Sénéli qu'on récupérait Bongawana. Bilo Bozaï, Banda Pe à Diaspora. Quelle est votre lecture? Bon, expérience, ça vient avec le temps. Très bien. Moi, je pense qu'avec ce qu'il a connu à niveau politique, et puis Azali Moutou, Azali Pena expérience, il y a un cadre politique. Problème tout ça, c'est-à-dire que un changement. On a vécu avec Mama Tuluka, on a vécu aussi avec Mozito. Alors, avec l'histoire malheureuse, il y a étant ancien candidat, ce qui va courir expérience n'a pas exposé à mon niveau, il y a population, et vous allez là comme il y a malam. Parce que Mozito, assez à sali déjà, au Toboy était, mais si vous avez nous tenté expérience, il y a Sika, et pas il y a, Martin Fayulu. Mais c'est pardon, mais voilà, exactement. Donc, les point de vue, mon il y a parti Peter, sans sentiment, sans émotion, il y a c'est la logique des choses. Peut-être Bamoumi Balé ou ça la moins duel Moro Kitoko.
Merci beaucoup Namona Congo, Totondi Botondi Mingi d'avoir participé à Masolo à Congo Télévision en direct de la France. Merci à ma compatriote congolais besoin d'ambition vraiment vous avez belé dans l'exercice ali simple numéro ezawana isifika ya ko benga biso on s'est présenté au lobo bengi biso na pays nini commune nini et Masolo à Congo Télévision et ko pesa yo opportunité wana ya ko kota na nzela ya Singapour que makanisi na yo et comment et pas ba compatriote congolais na sujet au tozali kolobela ba appel les ali vraiment ko kota ebelé amis téléspectateurs. Je savais que ma compatriote congolais bazali ya mingi bazaka na besoin ya kopesa biso makanisi na bango vis-à-vis ya ba sujet de l'heure où il est kanaka awana kati ya République démocratique du Congo mais ne nous manquez pas, je pense que chaque jour tokozalawana à partir il y a 18h30 heure de Kinshasa Malobana peuple c'est votre émission où ekelami pour la diaspora pour la congolais de partout dans le monde où bazota la biso ba pesa biso makanisi na bango na likambo o etali école Congo démocratique na ba sujet Songolo Pakala Masolo ya Congo ezali en tout cas wana et puis efungoli ba porte na bango pour na moto nyonso o akoluka kopesa biso makanisi na ye par rapport il y a expérience na ye par rapport à expertise na ye et je crois que maboko ya Masolo ya Congo télévision ezali ya kofungama mingi pour na ba compatriotes congolais besoin na biso 09 77 40 8005 ezali bongo numéro en direct yo mtozali bana wo chat plus 243 9 77 40 8005 ndenge bozali komona yango avec les spectateurs malobana peuple nani o azali moto azako mériter et bonga tokozwa ndeko muso azali na nzela ya singa ndeko allo bonsoir ndeko azali en direct ya Masolo ya Congo Télévision mbote na yo mbote ndeko tozako lobela likambo etali les prochains premier ministre au singela kamba gouvernement d'union nationale entre trois candidats au Toché na télévision na biso ya pokwa lelo ezali bongo na mwana Congo Martin Fayulu Madidi mwana ya Congo Judith Tuluka Tuminwa et puis mwana ya Congo Adolphe Muzito yo lokola moko pe ba compatriote congolais choix na yo ezako kele pa nani et puis pona nini choix na yo kele pa na ye choix na ngai ekei mbala moko epa ya mwana mboka Adolphe Muzito parce que azalaki déjà na ebonga wana atika qui déjà bilembo otozo benga bidimbu etikalaki parce qu'il faut souligner et que Adolphe Muzito a coûté budget à Mboka na 800 millions de dollars donc 800 millions de dollars en 3 ans atika qui budget à Mboka na 3,5 milliards de dollars avec réserve en banque il y a 1 milliard 470 millions de dollars et donc Wanezali ba prouesse oyo asalaki au-delà de ça Mwana mboka Adolphe Muzito azali na ba idée c'est un opposant qui fait l'opposition sur fond des idées ali na makanisi na ye nyonso na nzela ba tribune lelo tokomi na 29e tribune o ezotalisa kongenga ya Congo lobby et donc na kanisi ete que azali na makoki pe mabongi nyonso o esengeli surtout na période ya agression et ya crise sécuritaire akopesa o ezali ba solution durable et surtout kalobaki on a guerre à l'est po to tongamir. Très bien. Alobi na mnaso boboyo tongamir il faut to sala guerre na Rwanda. Akendeki nzela minete donc il faut ce leadership à la tête du gouvernement na biso pour que Congo ekoka kotelema pe to retrouver dignité na biso et tant que ba congolais. Merci mingi Nandeko Claude Ngoma ou azali pe compatriote congolais toza ki nanzela singa bengi biso toza koko ba mi téléspectateurs na télévision na biso Masolo ya Congo Télévision tolobi bongo nous sommes en direct depuis Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo tokoloba el Kambutali le prochain premier ministre pour na ba compatriote congolais o bazali kota la biso nani azali bongo moto azali ko mériter et bonga wana entre Ndeko Martin Fayulu maman na biso Judith Tuluka Tuminwa Ndeko Adolphe Muzito Ndeko Mususu Nanzela ya Singa. Allô Ndeko Bote, bonsoir. Allô Ndeko Bote, bonsoir. Vous allez en direct à Masolo ya Congo Télévision. So il faut déplacer si kamwa makelele pour être ma compatriote congolais balanda yo. Bote na yo mwana Congo. Mwana mboka Moïse Mbui matondo mingi pona ko benga biso. Toko ka ko pesa pe ya biso makanisi. Très bien. Na sujet mba oyo otie na ba opinion eza ko katcha kolanda. Merci mingi amoni otie mwana mboka Martin Fayulu otie ancien premier ministre Adolphe Muzito otie pe actuel premier ministre Maman Judith Suminwa. Très bien. Si je peux faire une analyse brève ce qui totali Ndeko nani Adolphe Muzito. Très bien.
aza sala deja musala tomoni oya sali bisika ye asalaki malamu na bisika kokaki te ba congolais bayebi yango biso baye politique toyebi yango très bien soki toke baye mama Judith toza na kati ya komona oyo ye asali na oyo tokoki koanalyser ka koki pe kosala te tokoki komona yango mais pour Martin Fayulu nous pouvons dire que depuis en dehors d'être député national atikala kosala te na o etali gestion ya mboka alors ndenge oyebi premier ministre mutakambaka politique ya mboka Martin Fayulu nano asala yango te donc na ngai Mukuna en tant qu'acteur politique et je pense que tokoki kozwa lisusu expertise na ye moto ya sika akoya na makanisa sika bakoki koposa eponga na mwana mboka Martin Fayulu tout le monde pe oyo bia yebisaka biso utamela na opposition que il peut changer na boye tout le monde nanu makambo ya lobaka na kokoma na ye akoka kochango na misara peut-être il peut nous faire une torture na quelques bafai oyo et umela ta omolai c'est ça ma contribution na émission ya pokwa ya lelo merci beaucoup Matondo mingi mwana ya Congo acteur politique wa utipe ko benga biso ami téléspectateurs ningi tolobito zali kokoba moke pona ko silisa manaka na biso ya lelo prenez rendez-vous avec nous chaque jour à partir de 18h30 en direct ya Masolo Congo Télévision. Nous sommes en RDC précisément à Kinshasa, capitale et le Congo démocratique, bana ya Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, France, Allemagne, Bruxelles, Belgique. Bozola na biso sanat moment sujet na biso wana tolobi nanazali moto azali ko mériter sikawa primature ya sika ya gouvernement d'union nationale entre mwana Congo Martin Fayulu, Adolphe Muzito, maman na biso Judith Tuluka Tsumino, boza ko yoka bato baza ko benga biso un peu de partout, baza ko pesa biso makanisi na bango na ntina ete ya koloba oyo basala ki déjà mosala na bango de Adolphe Muzito alakisa ki à la face du monde comment est-ce que esengi na biso ko kamba ekolo esengi na biso ko kamba primature, maman na biso Judith Tuluka Tsumino o pazali wana asali mosala na ye mengonga pe yango eko boki bande ko balobi pwamba ete ndeko Martin Fayulu eba ko sala pe par des choses nae le ko la compatriote congolais mais rien n'empêche que to ka ba compatriote congolais belé zali ba point de vue partagé ya moko na moko ba compatriote congolais bazo Holanda biso vraiment et belé en tout cas to pesi merci na concept oyo ya sika Masolo Congo Télévision abakisi na ba téléspectateurs nae restez branchés scotché chaque jour na ngonga ya 18h30 bokoza manaka na bino Masolo Congo Télévision o toza kolobela en direct ya lelo ndiko abengi biso na nzela singa to kaye mwana ya Congo nous sommes en direct ya Masolo Congo Télévision mbote na yo allô ndiko nous sommes en direct ya Masolo Congo Télévision mbote na yo mbote mingi mwana mboka Moïse toza kolobela sujet oyo etali moto ya kokamba sika primature ya gouvernement d'union nationale tobimisi ba candidat misatu. Il s'agit de Martin Fayulu, Maman Judith Tuluka Tsumino, Adolphe Muzito yo lokola moko pe ya ba compatriote. Est-ce que choix na yo ezali parmi ba candidat moko soki ezali le pourquoi soki pe ezali te opesi biso ba raison na yo? Je pense que motuna otuningai ezali motuna moko très complexe. Très bien. Parce que d'abord pour la premier ministre ezali pouvoir discrétionnaire ya président de la République. Parce que yende azali na vision yende yebi pourquoi a désigner un premier ministre et pour quelle mission. Très bien. Donc je pense que tant on a désigné qui madame Judith qui mission moko il fallait accomplir. Très bien. Et je pense que maman Judith Azorokunda a accomplir mission wana. Très bien. Et je pense que c'est au président de la République de juger ceux qui balobaka eloko moko na kati malobate balobaka eloko moko peuple azali souverain to lobité ete choix na yo décision à peuple ne ko influencer chef de l'état mais biso to ko par rapport à expertise moi qualité biso to ali peuple to ripe ko influencer biso population ko bana tata mokonzi ete biso to lingi moto x na ebonga ya primature pamba te to mona boye to lobité ete yo so pesi choix tata mokonzi ya économie moto pesi zali sont des cloches autour de meka ko zo na population non so un peu de partout. Donc pour le moment au-delà des résultats aux populations là. Très bien. Souci à Mokonzambo ezali pe
cohésion nationale. Très bien. Et na kati ya cohésion wana azokotala pe na ngambo ya opposition na ngambo ya société civile otangi kombo ya président Martin Fayulu otangi kombo ya honorable Adolphe Muzitu bazali ba congolais oyo pe autorisé pour minimiser parce qu'ils ont de l'expérience ils allaient avérée et puis je pense que aux alamala muto se remettre vers la sagesse en Mboka pour que aille bako départager candidat Misatu wana au Boni. Merci beaucoup moi Congo toujours rappeler bino que nous sommes en direct depuis Kinshasa où toza kolobela ezali bongo proposition ya ba compatriotes congolais boza ebele ya kolanda biso boza kokomela biso ba message pe ebele merci na bato déjà bazo sala exercice démocratique ya ko liker ya ko partager vidéo pambate et bana ko komela bandeko nyonso bazo tala biso un peu de partout dans le monde Moïse Bouyalobite ke na bato basatu wana tata mokonzi biso toponi songolo pakatolobi te peuple ali souverain peuple nda ponaka peuple nda yibi ko juger o yazo saïla peuple o ya saïla peuple te koya pona ba besoin et égoïsme ou a besoin pour se servir et non pour servir aux populations congolaises raison pour laquelle Tolobi était lancé initiative au ami de spectateurs et vous allez avoir sujet à boiter vous allez avoir sujet il y a le bas vérité pour na Kinshasa na biso le bas vérité pour na Kambota li ba député na biso et le bas vérité pour na ba compatriotes congolais nyonso de partout dans le monde ndenge baza ko sala mosala na bango et le bas vérité na bato bazali ko kamba gouvernement d'union nationale est-ce que baza ko sala mosala na bango comme il se doit. Je crois que l'heure est arrivée où nous devons aussi donner la population congolaise l'occasion, notre diaspora, l'occasion à s'exprimer, l'occasion à pesa makanisi nae, tozali na bandeko baza kokota kaka na nzela ya singa, ndeko ozali en direct ya Masolo ya Congo au télévision, mbote na yo ndeko. Mbote ndeko Moïse Mbouyi, les grands journalistes, et sali mikolo mingi ndeko Moïse Mbouyi, na pesi ba téléspectateurs nyonso ya Masolo ya Congo mbote, bisika ba bengami. Très bien. Maître Winner Kakolongo Bengi Biso depuis Kinshasa, je confirme. Toza kolobela sujet oyo etali poste oyo ya primature ya gouvernement d'union nationale to bisi ba candidat basatu maman na biso Judith Tuluka Tsumino o azali en exercice ndeko Adolphe Muzitu l'ancien premier ministre ndeko Martin Fayulu Madidi pona ndeko Winner Kakolongo nani azali bongo moto esengeli ete tata mokonzi ekolo apesa chance ya ebonga ya gouvernement d'union nationale. Il faut population na politique on ne se fait pas de cadeaux. Toza na kati ya politique bandeko wana bauti na opposition baza la bienvenue to sepeli na bango lokola baye mais sika awa na ngwende wana ya poste ya premier ministre eza oyezo revenir na mama Judith Tuluka parce que tozo sala gouvernement d'union nationale certes mais eza large gouvernement mama Judith Tuluka akokotisa nde bandeko misusu ya opposition na kati ya gouvernement oyo wana donc elingi koloba ete mama Judith Tuluka yenda ko composer gouvernement oyo ya sika po tokobenga yango Judith te parce que so tali bilembo ya mama Judith Tuluka okomona ete pendant une année azana changement positif alors tokomona te tina nini papa konzi ya ekolo akolinga kolongola ye na ngwende wana yango nde tosengi boyi ba congolais nyonso baye ke ezambala ya yamboto soit journaliste oyo babengi ya ndeko moninga mwasi oyo asali musala kitoko alongoki ba mama nyonso ya République soni union gouvernement ya union national elingi pe koloba ki eza gouvernement ya peuple or peuple bazana esengo komona ministre na bango na ngwende wana leto sengi tolobi lokola ne Muzitu aye bienvenue na ye to sepeli na boye malamu tozala kotalisa bango ete Félix Tshisekedi aza président de la République oyo aza na motema munene ya koyamba bandeko nyonso bisika nyonso obengami alors boya to travailler elongo tokosepela mingi komona ndeko Muzitu na kati ya gouvernement babisika yali mingi oyo akoki pe tokosepela komona pe ndeko Fayulu na kati ya gouvernement awa eza makambo orgueil te bandeko tolongola orgueil talake eloko ezo sangisa biso nyonso eyali ndeka Congo alors bandeko baye pona koyela poste te mais baye pona bolingo mboka na banzi bisika nyonso bakotia bango bakondima pona intérêt ya mboka poto keliboso poto kabona nayo ndeko Winner Kakolongo na population
nyonso surtout ya diaspora baza kotala biso baza kosenga mingi pe ndeko Martin Fayulu bandeko pe opposition mingi tokomona même ba communicateur kokinde kotala ndeko Martin Fayulu niwo kokina ko rassurer bango lokola pe moko ya molobela tata mokonzi ekolo ete na oyo to ba tsengeni mama Judith Tuluka a constituer gouvernement on a balongola espoir ya ndeko Martin Fayulu ba pesa espoir na mama na biso Judith Tuluka tumi na kaka ningo lobi. Oui, okozosenga na bakongomani partout bisika bobengami gouvernement eza ensemble symbiose ya bakongolais nyonso oyo baza na kati ya lisanga wana pona kotala musala pona bakongolais. Alors tosengi tolobi ata batie Fayulu azala premier ministre, ata batie Muzitu azala premier ministre, mais ba ministère o bakozala na ba ministre bakozala na ba ministère na bango ya prédilection bamonde bakosala kusala ete po ba rendre ascenseur na mutale kosalema. Mais sika awa biso na IDPS toza prêté pour na concéder pour biso ya premier ministre parce que mokili mobimba bayebi ete IDPS baza na majorité na kati ya assemblée nationale mokili mobimba yebi ete IDPS sa première force politique mokili mobimba bayebi ete IDPS bapesa ye confiance na peuple et tomoni biso nyonso bilembo na misala eza na kati ya kosalema gouvernement ya mama ezaka na inane nazo incité koloba ete soki tobakisi deuxième année troisième année ekozala gouvernement malamu mingi mais awa boye bandeko nyonso baza na kati ya kokanisa ete ndeko Muzito kokokota ndeko Martin Fayulu kokokota tolobi malamu mingi ke porte eza polele pona bango tozali pe na tina na bango ba ya ko apporter expertise na bango mais pona ko porter expertise esengeli te ozala kaka na place ya premier ministre yango ne tosengi na bandeko totsengi na ndeko Adolphe Muzitu ainsi que bandeko mosusu bakomona bango etangami te ba comprendre que intérêt ya public intérêt ya ba individu alors otuninga mutuna pona peba ete omoni ndeko Martin Fayulu ko consulter ba communicateur ba bipai oui nazo confirmer ezali ya solo ata biso pe to benga maki et pa ya ndeko Martin Fayulu malheureusement moi tango e permettre que biso te vi ba agenda mais sika awa Martin Fayulu azaki na kati ya ko expliquer peuple congolais ko konsala consultation pour na kotekisa na peuple ki andimi na ye iyo pour na ko travailler na kati ya gouvernement d'union nationale avec ndeko naye oyo ye moko bengi son frère Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors sali biso esango mingi pour na komona que décision ndenge lolenge bongo et ko mettre ba congolais nyonso ensemble parce que bazalaka déjà pe ensemble. Merci mingi na mwana Congo Winner Kakolongo pas ali acteur politique ami téléspectateurs toza kokoba moke merci na ba compatriotes congolais bozona na biso en direct na YouTube nous sommes en direct depuis Kinshasa capitale école Congo démocratique qui mérite diriger la primature du gouvernement d'union nationale les alliés sujets na biso au bengi biso na mikili ya poto bengi biso na diaspora au se présenter au biso aux alinani et puis chwana o les alinani boza koloka point de vue ya moko na moko ndengeni les alliés ko sale mapona likambo etali contribution na bango par rapport ya sujet na tout ça pour le moko mwalelo ami téléspectateurs merci sous na ba compatriotes congolais nyonso boza ko liker boza ko partager émission lelo parce que na bakana bino été population azali souverain population d'azali mokonzi population de azali moto soka lobina tata mokonzi ekolo ah tata mokonzi ekolo akoloba beti boyebi tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki bazali bana ya misala biso na bambui tozali bana ya misala ya peuple tokoka bandeko mususu na nzela ya singa ndeko ozali en direct ya Masolo ya Congo Télévision mbote na yo ozali en direct ya Masolo ya Congo Télévision mbote na yo ndeko mbote papa Moïse boni yo Nzamba za kobatela bato azotala yo de partout dans le monde tozolobela sujet ya nani oyo esengeli akamba primature na kati ya gouvernement d'union nationale yebisa biso d'abord pona yo ezali nani entre ndeko Martin Fayulu mama Judith Tuluka et puis ndeko Adolphe Muzito. Oh papa makambo wana eza mutu ya makambo ya mboka tokoko pesa n'importe qui primature te. Président de la République azoluka kwali donc azoluka kusangisa bana mboka nyonso pona ngai sans flatter mutu sans koloba mabe ya mutu akoko mériter place wana aza Martin Fayulu pona nini Martin Fayulu Martin Fayulu pona nini Martin Fayulu abundi mingi na opposition
Martin Fayulu a une stratégie mingi attaque opposant. Ndenge que ceux qui battent Martin Fayulu, moi équilibre et kozala na gouvernement oyo ya Union nationale. Selon moi, c'est Moutou oyo a Congo mérité, c'est le soldat du peuple Martin Fayulu. Mais Batou Balobi était dit que Martin Fayulu a dirigé na noté, Balobi Martin Fayulu a dirigé na noté boni boni ba ki ne kopé ça y bonga monene oyo ya primature. Mais Batou oyo bazo travailler na monsieur Chilombo na ba dirigeant ki wapi. Yebisanga na ba dirigeant ki wapi papa. Martin Fayulu nde muntu azo mérité azala bisika wana nga naza muntu ya ICDT naza congolais donc selon mes analyses c'est monsieur Martin Fayulu qui mérite d'être là comme premier ministre de l'Union nationale, c'est ça. Merci mingi na mwana Congo, merci mingi na bandiko nyonso bozota na biso, vous partagez, vous likez émission ya lelo otozai kolobela likambu etali bongo nomination ya premier ministre nani oyo esengeli azala bongo le prochain premier ministre akokamba gouvernement d'union nationale à les spectateurs ba congolais bazai belé bazo benga biso saturation vraiment ezali na 6 minutes bo mesanana rendez-vous oyo ezali bongo chaque jour à partir de 18h30 en direct ya Masolo Congo télévision bokozala bongo na makani ici bokopesa pona tombwana école tozali na ndeko mswa zali na nzela ya singa topesi yembo tendeko bonsoir aux en direct ya Masolo Congo bote na yo mwana Congo Mbote ndeko uzali en direct ya Masolo Congo bote na yo Mbote ndeko journaliste tozali kolobela sujet moko très capital na likambo etali les prochains premiers ministres muta kokamba gouvernement d'union nationale on a yo entre ndeko Martin Fayulu Adolphe Muzito maman Judith Tuluka nani azali moto azozwa bénédiction wana. Merci beaucoup ndeko journaliste pour mon tourna na yo. C'est vrai que tout dans le contexte c'est moko difficile. Mais na pouvoir discrétionnaire ya tata mokonzi selon la constitution yeli mtesengeli ya nommé moto oyo ya sepeli ko sala na ye pour l'intérêt ya bana mboka wapi nani aza moto oyo abonga ni to ebongisa mi na ye kozala premier ministre par rapport à ba gouvernement autozoze la biso nyonso entre c'est ça Mozito Olobi Mozito Fayulu na Mama Soumino c'est ça voilà. Oui, je pense que Baza n'a pas capacité, Baza n'a pas compétence. Commandant, nous avons M. Mozito, à l'époque, Azaka déjà premier ministre. Baza n'a pas défaut, n'a pas qualité. Mais par rapport à la situation politique, je pense que politiquement, pour ça, moi, unanimité, et c'est vrai, pas si. Et vous avez moi, difficulté. Parce qu'il ne faut pas qu'on bosse en awa. Et qu'au sa gouvernement ou majorité à président de la République ou accompagné Bandakala qui est une grande famille politique, c'est-à-dire union sacrée, mais aussi opposition oyo bandimi kosana tata mokonzi na période où etikali oyo. Donc il ne faudrait pas, à mon avis, qu'au défrustrer opposition, comprendre Onaïna Loba par rapport à Nengem Lelo, tout comme utiliser comme moi la frustration, les politiciens sont frustrés, l'opposition est frustrée. Attention, on a qu'au défrustrer opposition, qu'au cotiser le gouvernement, mais qu'au frustrer si quoi yo, bah y'en soit dans la majorité, bah kumba magina tata mon conseil. Donc il faut juste un équilibre. Moi je pense que la primature et Sengeli Salara à côté ya majorité mais seulement on va ajouter des éléments essentiels. Par exemple, il y a un poste entre guillemets il y a pouvoir discrétionnaire à Tata Mokonzi, bateau bakouta na opposition et pas par exemple Fayulu, ce qui est ndimi et pas bateau et pas bakouta et pas Mozito, là ba congolais mais sous la société civile, ainsi de suite. Mais kozo mbalamoko moto oyo awuti mbalamoko na opposition. Kocha na tête ya bato ba moni pasi na tata mokonzi, je pense que ekoki ko créer lisusu ba frustration parce que toyebi ndeko nanga journaliste ba congolais ndenge nini bazalaka. Comment se fait-il nga moto na kumba mina tata mokonzi na ba pasi nyonso baya ko boki sanga pour que bazo moto oyo a tongaki à critiquer qui politique générale ya tata mokonzi. Vous comprenez des complications. Alors
pour terminer rapidement, nous avons proposé, en tout cas, na Tata Mokonzi, après sa primatique, quand on a bateau, il y a union sacrée famille politique, mais par exemple, on a poste Misusu, il y a minene, entre guillemets, il y a minene, après, si on a bateau, il y a opposition, et je pense que l'équilibre, on a, et pour ça, là, l'affaire, que de chercher à donner l'importance à l'opposition qui a critiqué, qui a détruit même la politique du chef de l'État. Comprenez ce que je veux dire? Merci Mingi. Merci Mingi na mwana Congo bazali belé habitué les spectateurs. Il y a beaucoup d'anandila ya singa, ils allaient 200 de cloche. Vous habituez-vous chaque jour à 18h30 en direct Yamasolo ya Congo télévision bana ya Congo vous allez belé tout ça pour le bela. Likambo Italie nomination il y a le prochain Premier ministre ou signé kamba gouvernement d'union nationale, bato bazali maïke, bazali na posa kokota, bato bazali ko benga biso voire même na appel normal, bolimbisa biso, ezali bongo masolo ya peuple, tolobi moto ata zangi appel normal, ati ata mega na ye ya 1000 francs ya 500, akokota na nzela ya singana ndeko Moïse Mbui pour que akabola makanisi na ipsi bino ba sujet maïke et ko banda ko salema awa pona ko lobela matali réalité ya École Congo démocratique neti lobby. Je pense que vous avez déjà scotché tout le sujet Italie ville province ya Kinshasa. Boucha déjà ba mega nabino, boucha ba crédit moi mingi tout le tout pesa batuma loba baloba nini singeli ko sala pona ko sauver Kinshasa. Kinshasa ya bambouteillage, Kinshasa na biso. Ça c'est notre sujet pour la journée de demain vendredi en direct Yamasolo Congo télévision. Merci mingi. Na équipe technique Mobimba baza ko travailler na biso au four au moulin. Merci na ba compatriotes congolais baza ko liker, ko partager, ba commentaire les alliés. Tout le monde est belé en direct Yamasolo Congo télévision. Je ne sais même pas comment lire beaucoup de vos messages, mais je vous félicite sincèrement. Je vous demande de pouvoir partager largement, massivement émission na biso ya mokomwa lelo au sujet ezali bole et bel et bien mentionné de boso na bino nani bongo asengeli ko kamba primature oyo ya gouvernement d'union nationale entre Ndekonabiso Martin Fayulu Madidi, Maman Judith Tuluka Tsuminoa, Deko Adolphe Mozito Bozali, vraiment ébélé Yakobenga Biso, j'ai plus de 500 appels les Aboko Takaka Awa, saturation eza ébélé, eza kolakisa Mosala Oyo bana ya Congo bazali koloba ezali kolakisa détermination fidélité oyo ba téléspectateurs nyonso ba abonné na biso nyonso ya masolo ya Congo télévision bazali nango na fidélité na masolo ya Congo télévision. Amis téléspectateurs bozola na biso en cours, nous sommes en direct ya École Congo démocratique capitale ya République démocratique du Congo ici kanini mwana Congo Moïse Mbui a pesisikawa opportunité na ba compatriotes congolais ba pesa makanisi na bango ba pesa ba point de vue na bango na ba sujet X ou Y to lobi to kolobela sujet nyonso to kolobela société to kolobela sécurité to kolobela enseignement to kolobela ma sujet maïke en direct ya masolo ya Congo pona ko talisa na ba compatriotes congolais que nous sommes de vrais compatriotes congolais. Nous voulons sauver la République démocratique du Congo et nous allons sauver notre beau pays amis téléspectateurs. Izali kaka 1 heure du temps à Pamba on me fait signe que to trail soki na 15 à 20 minutes pour que toi banako silisa édition na biso ya lelo masolo ya Congo télévision naza komona bandeko baza kokoba so bomoni mwa to mingi ezali koluka kokotsa bandeko na singa tokozwa ndeko mususu azali na nzela ya singa allô ndeko bonjour ozali en direct ya masolo ya Congo télévision mbote na yo. Oui allô. Allô. Est-ce que oui bonsoir ndeko. Oza en direct ya masolo ya Congo télévision komona no bengi biso depuis combien nini? Allô. Allô allô. Est-ce que naza en direct? Aux en direct à Masolo Congo télévision. Allô? Allô, aux alliés en direct à Masolo Congo télévision déco. Combona nous bengi biso wapi? Oui, nazoka. Allô, nazoleka? Combona, aux en direct. Au bengi biso wapi combona ni? Oui, allô? Oh là 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 là. Allô, allô, allô. 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 Allô, moi na Congo. Allez. Ndeko akei bo comprendre que saturation ezali moi mingi ami téléspectateurs Adolphe Mozito, Martin Fayulu, Maman Judith Tuluka Tsumina, nani azali bongo candidat favori ya ba Congomani na lobi bien ya ba Congomani et non ya ba Chinois, nani azali candidat favori ya population congolaise ya diaspora na biso pona ko kamba gouvernement d'union nationale boza ko kanenge bato baza ko benga biso un peu de partout pona ko pesa biso makanisi na bango na sujet ya lelo bana ya Congo boza ébélé ya kota la biso en sanat moment. Je pense que bon jeudi na bino bon
soirée Nabino, Nabatuno, Sobozali, Kota, Labiso, Ebele, de partout dans le monde, Masolo Congo Télévision, et les Gebino Mingi, na lobi toza kokoba muke muke, toza koshitepe muke muke, autour ya Masolo Nabiso ya Congo ya Mokomo. L'autre Koyoka, ba compatriotes congolais, baza Ebele, vraiment ba compatriotes congolais, au baza Kola Nabiso en direct, Ndeko, aux Ali Kolika en direct ya Masolo Congo Télévision, Mbote Nayo. Mbote, Monsieur Moïse Mboui. Obengi biso wapi Komonani. Monsieur Beno Mwamba. Ah, ndeko Beno Mwamba, toza kolobela likambo Italie, nani azali ko mériter et bonga ya primature na gouvernement union nationale entre ndeko na biso Martin Fayulu, ndeko na biso Adolphe Muzito pe mama na biso Judith Tuluka Tumino. Oui, ngai na koloba na po wana que toza na problème ba individualité mais problème ya critère. Soki moko na bango à répondre à critères et surtout que les pouvoir discrétionnaire il y a chef de l'État à Banzi yende à kozwa ebonga premier ministre. Ce qui est vrai que maman Sumi dans assez asali mosala oya sali il faut azala remplacer par oyo akozala na kati ya vision ya Mokonzamboka. C'est pourquoi moi je pense que ceux qui Mokonzamboka atali parmi bango mibale ba opposant et moko pour répondre à critères oya kocha na mesa. Moi je suis pour que naboya bacha yeme souci na biso ezangi nambuya tango itikali il faut tozwa moto oyo akosala musala ndenge sekele pour que na suka ya manda ata Mokonzamboka azwa quand même oyo ako opese bilan positif. Voilà oyo nako koloba pour ne pas citer Martin Fayulu ou bien Muzito ou bien Mama Sumina. Pour Mama Sumina, page déjà déjà tourné. Et maintenant il faut qu'on t'a parlé batika luana nani a besoin confiance à notre Mokonzamboka. Ikambo yango wana. Merci Mingi na mwana Congo. Benoît Abengibiso depuis Kinshasa, amis téléspectateurs, tous on rappeler que prenez ce rendez-vous chaque jour à partir de 18h30, 19h30, Masolo à Congo télévision Ezawana, tozali na signalé biso que ezali émission Yasika oyo to côté ici pour na ba compatriotes congolais na cahier des charges na biso, na katia grille de programme na biso, émission pour pesa ba compatriotes congolais opportunité, occasion pe ya kokota na nzela esinga ya kopesa makanisi na bango na ba sujet X ou Y, quand on a outé koloba ke lobby to kolobela gestion de la ville province ya Kinshasa, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver notre Kinshasa? Kinshasa na biso embouteillage, Kinshasa na biso insalubrité, Kinshasa na biso saleté to koloba un peu partout, Kinshasa na biso ba inondation, nini oyo ami téléspectateurs et sengeli to sala bana ya Congo. Boza kolanda biso ebele mais l'autre baki était tous à son de cloche, il y a ba compatriotes congolais entre les trois candidats boza komona na télévision na biso, nani oyo sengeli ah et bana kokamba primature. Bravo na bandeko baza kokomela biso vraiment ebele bato baza kobenga biso pe ebele makasi. Je pense que tokomi kokene vraiment na suka 10 à 5 minutes etika biso déjà au salanga sino et singeli to respecter les timing na biso. Mbote mwana ya Congo, bonsoir. Allô? Mbote mwana Congo, bonsoir. Ozali en direct à Masolo Congo télévision. Obengi biso wapi komona? Abengi bino na commune ya Kasavubu, kombo na nga Teddy Biata. Monsieur Teddy Biata, toza kolobela sujet au Italie moto a diriger primature il y a gouvernement d'union nationale toche ba candidat Mesatu entre de Martin Fayulu, Adolphe Muzito, Mama Judith Tuluka Tumino pour na yo esengeli nani pe pona nini? Bacha ndeko Fayulu, bacha Martin Fayulu parce que d'abord azo symboliser la vraie opposition, l'opposition politique. Ils ont opposition à rebelle et opposition armée. Bachan de Fayulu parce que il n'a jamais travaillé avec Tshisekedi ni Kabila. Bachaye pour une raison il y a géopolitique. Très bien. Donc là Martin Fayulu a ressorti un grand ban du pays Tshisekedi à Kasai. Sénat eza na Katanga na Assemblée nationale na Est. Martin Fayulu a très important na place wana. Et puis loko la paix a royana expert pour rassembler tous les deux côtés. Pas de pouvoir, pas de opposition. Et n'oubliez pas aussi que Martin Fayulu a Tshisekedi munene. Voyez, Tshisekedi c'est Etienne Tshisekedi. Donc ce qui a zawana et kozala malamu makasi pour na ba question politique, ba question économique, ba question sociale et diplomatique aussi.
Merci. Cela ne veut pas dire que Maman Soumino a mérité, mais il a mérité Makasi à relever ma défi belé. Mais Mozu tout ça ça la part naïe. Mais Martin Fayulu au moment a pétant sur le pena souffler à Sikandeko. Matondo mingi na yo mwana ya Congo, merci na ko kota na nzela ya singa ya Masolo Congo Télévision, saturation ezali makasi amis téléspectateurs, boza kolanda biso de partout dans le monde, il nous reste que 3 minutes bana ya Congo pour que to clôturer manaka na biso ya mokolo malelo, bazo sala ngasi na 3 minutes hein, il nous reste que 3 minutes pour que to si sa manaka na biso ya mokolo malelo en direct ya Masolo Congo Télévision, to koyoka bande komo susu o baza kolanda biso de partout dans le monde pour na ko pesa biso makanisi na bango. Allons de Combo, bonjour. De compensant. Obengi biso wapi Kombo nani ozali en direct ya Masolo Congo Télévision. Abenga na Kinshasa. Lelo to kolobela sujet na biso na maematali nani ozali ko mériter bonga ya kokamba primature ya gouvernement d'union nationale entre Ndeko Adolphe Muzitu Matata Martin Fayulu et puis maman Abso Julie Totulu Katumino choix na bino zako kene pas ya nani et puis les pourquoi. Merci pour la motuna. Le corona loba avant de répondre à la question na Yezaki. Au moni matière état la géopolitique. Parce que c'est très capital. L'autre outil na makambo ya bakor. Oyo bongo ezo pesa biso likisa ya ko bandeni ya ko s'organiser à l'interne. Alors ce que nous devons savoir à biso ba Congolais qu'aujourd'hui le président Martin Fayulu azali point focal. Les gars azali occupé rassembler tout le monde parce que sur tali Ozui Muzito, Ozui Martin Fayulu, Ozui Madame Soumina, ba onyo so bazali batu ya côté moko. Sur le plan linguistique. Sur le plan linguistique naturellement. Alors Madame Soumina asali musala na ye, on doit féliciter asali musala eza longobani, mais aujourd'hui sur le point politique. Fayulu azo mérité place wana. Mais banjez ba pesa la mutu primature mutu oyo aza na ambition te. Très bien. Ambition dit ambition mutu az lobi comme président de la République. Or nous savons tous l'ambition est incarnée Martin Fayulu. Alors ce qui est aussi Muzitu parce que Muzitu déjà déteste Fayulu, Fayulu déteste Muzitu. Concernant Bamakamna Bango, Bazali na Lamuka et tout, aujourd'hui Lamuka est divisé et tout. Yebi Yosa mon pensant Wabunen, Yebi Makamni Zokende, parce que si je fais l'analyse politique. Alors, ce qui veut dire que bon intérêt pour la République, il faut un moutou oyo, Ayebi ke, à continuer à œuvre. Et pendant moutou oyo, continuer à œuvre, nous pensons que Madame Soumina peut assurer la continuité. Alors, si M. Fayulu veut adhérer, parce que Fayulu avec camp de la patrie, mais aussi tout camp de la patrie, j'estime à mon sens, il peut savoir le ministère, Fayulu peut prendre Pépin Gaza, on a un ministère Affaires sociales. Ils ont un gros problème. Fayulu va payer. Non, je parle de Muzitu. Muzitu va payer un ministère à la jeunesse. Voyez-vous? Parce que pour accompagner la vision, parce que le plus important ici, c'est d'abord la République du Congo. Le plus important, ce n'est pas qu'il va avoir un ministre, la ligne et tout. Tout ça, par exemple, dans le monde, Kassimu Kendi Kabemba. Kassimu Kendi Kabemba, aujourd'hui, c'est quelqu'un où, à Koutani, je vous dis, mon Banzisango, na Monsieur Fayulu, à Koutani, na Kabout, pour leur dire que c'est né. Donc les gens de camp de la patrie. Mais ceux qui Fayulu a qui camp de la patrie, c'est grâce à Kassimu Kendi. Ok. Vous comprenez? Et Kassimu Kendi a été président parti politique école ou Bazali membre de l'Union sacrée. Mais à ça, il y a le Coran. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, s'il faut donner le ministère où ils allaient régaler, mais c'est Kassimu Kendi Kabemba, c'est administrable. N'est-ce pas? On a fait fort, on a sali. On a beaucoup de travail, mais Fayulu va payer affaires sociales
Mouzitu Bapesi, n'est-ce pas, jeunesse, et nous continuons avec Madame Sonimo. Merci Mingi na mwana ya Congo abengi biso depuis Kinshasa amis téléspectateurs ezali ba son de cloche à population congolaise tous appelle moko mibale tokata édition na biso ya mokolo malelo on va se retrouver demain même heure même chaîne pour décortiquer amis téléspectateurs qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver notre ville la belle robe de Kinshasa amis téléspectateurs Kinshasa na biso ekomi na inondation un peu partout Kinshasa na biso ekomi na kochola Kinshasa na biso to boyeba to banda wapi to sukela wapi ça sera demain en direct ya Masolo ya Congo télévision Malobana peuple émission ya peuple congolais bokoto ebele to kozande comme susu nanzela ya singa oyo sengeli to lobana ye ndeko mbote bonjour vous allez en direct ya Masolo ya Congo télévision mbote na yo mbote ndeko Moïse journaliste d'état merci beaucoup mwana Congo baza kolanda biso de partout nous avons le sujet oyo na Kambotali les prochains Premier ministre ou au gouvernement d'Union nationale. On a eu entre des combattants Fayouli, Adolphe Mouzito, Maman Judith Toluka, Nani Azako mérité et Bengara. Ah, Ngalo Kola Moï politique de Kolangai, Kotanga Kombo ya Moto ya Kozala ministre na Kolinganela Loba au moins profil. Très bien. Ya Moto ya Koki ko mérité ya Mbala Oyo Po Toza. Mboka oyebi mikolo yo mboka vraiment eza na mention du utobenga yango ndenge wana alors mboka mérité moto pe ya makasi na tête ya gouvernement oyo koyeba kokamba gouvernement surtout na ndenge mokonzi ya mboka uti ko décrocher accord wana ya mibale pe ezoya accord mosusu na États-Unis d'Amérique esengeli bato ya makasi surtout la tête ya gouvernement un bon pion un grand bon majeur oyo akoyeba kokamba donc le président a tenu compte ya moto aza trop pragmatique aza surtout l'expérience surtout l'expérience na la sepela ki ndenge déjà ayambi lelo oyo ndeko Mouzito na yebi ki Mouzito ye à l'état qui déjà premier ministre nous savons ce qu'il a fait à cela qui va papa na ye moko pe et distinga qui est dit le na ba ministre mususu na ba premier ministre mususu celle qui est en place to kolobati ke aima pe to ki ndengeni non na temps oyo ya difficulté oyo ye quand même atali pe papa na ye oyo batu na koki ko relater en mode surtout que ça na téléphone mais je crois que président de la République esengeli a joué na mwanya mingi ya kotala surtout moto aza pragmatique, aza une expérience. Et point wana, eza très important. Eza moto ote akoye la biso kaka papier na bic. C'est ce qui complique même l'accord wana ozomona soki bato bazo comprendre eza tellement texte eza ebele ba mot ebele alors epesi plutôt pas les bato opposition kuna bakomolo bakwatia te kimboka oto balobi akabi. Donc, mieux vaut moto à courir la pragmatisme au sommet du gouvernement. Merci Mingi Nayo. C'est ça, Flandé, pour aborder question. Merci Mingi Nayo, moi na Congo. Je pense que contribution naye et zalipe contribution moko malamu oyo et pesi makanisi to pesi ningi sanaye na ba compatriotes congolais ba suswa kota la biso na ba qui était et bon mais na programme oyo amis téléspectateurs chaque jour na ngonga ya 18h30 masolo ya peuple masolo na peuple to kosola na peuple to kosola na diaspora. Merci à la grande famille technique bazalaki na biso, merci na ba compatriotes congolais nyonso oyo vous contribuer vis-à-vis à édition na biso ya moko moi le lobby ndenge na lobby était to solo la moi moke Matali gestion ya ville province de Kinshasa à le téléphone Malobana peuple et amis téléspectateurs nani akozala invité topé akozala molobeli ya liboso ya kokota na nzela ya singa na kati ya édition na biso. Merci bongo na bato nyonso oyo bo participa ki bongo na concours ya édition na biso ya mokomwa lelo masolo na peuple. Merci na équipe technique bombezala ki na biso, merci na balandi nyonso ya masolo ya Congo télévision, merci na bato nyonso pe bo liker bo partager édition ya mokomwa lelo tokutani na bino soki yeso azongi te mokolo mwa lobby même heure même chaîne bo s'abonner bo liker bo partager live vidéo et comment et merci na ba compatriotes congolais bazali ko sala musala pour un intérêt général ya peuple congolais. Ngai na bino tokutani lobby na ba invité basusu. Au revoir.
Pourquoi je soutiens Tshisekedi? Il ne faut pas me poser cette question pour répondre au thé. Je peux soutenir Moïse Katumbi, pas soutenir. Très bien. Il faut savoir Congolais que tant que on a ici, on a 287 millions de dollars, il y a peuple congolais. Au Salaki n'a rien ni parce que Bukangalo nous les ordres de ma vie, de toute façon, les équipes vont rester filmés au fur et à mesure.